là on va beaucoup ici Té nalobi boye. Maman Denise aucun stade de télé mozala témoin. Maman Denise elle la raba boka ebongo. Et ça la bien ici ka vanda ka yo saka na té. Eh tata mo stangana. Allez la marambali bangafa. Ce que tanga yo ka faire télé mais il faire bandela ngo 3 fois ko papa la ngana chiffre 3 la résurrection. Très belle. Tiko no bi na tuna no ba tension na bino ndenge za kitangu bwako yo kake alpha pe omega. Na kata liste bozate. Bachibino na kati mais botsel kate wenge tolonga na biso mbotalika alpha po omega te kati solo bi na kata liste to zakite là c'est fort bibo leli mabe bokoti si bareku bosali système magique izengi kote kuna boko lela ka kote kuna boko koti saka bareku kote kuna bosa lokwa neti boko vimba te biso doara na makila 12 biso le la te biso zongi sa pepa ya lo chanza maluba anga beta kosa mama eto te boke kuna bosawe golwa zi gladiateur to le la raté wana za cop na biso te monso kuti golwa jo le la tala bien ana détendre biso le la raté ya cop na biso te na nzele mena zala na ba problème ndenge moko lelo to wana bitumba wana on a fait rigoler on a fallu poupa du coup quand vous allez programmer les deux artistes musiciens là, vous pouvez pas mettre l'autre devant et l'autre au milieu. Voilà, non. Là c'est pratiquement impossible. Parce que les appels musique il y a kalaté kalababanda ko bundate. Kala moi bien zalaki. Mais aujourd'hui aux hommes que moi ma bé koti to comme sala na ma bé. Donc les lopene comme il pena que vendre sika mobe et batalote là boyeb ça pena batalote là pena alumba. Awa yo comment faut petite. Pour même police. Baba pe kufa. Ozomona. Ce que yebisanga. Ce qui bongo, il fallait tout ça la nini, bo solo là. Pour yebisa qui déjà artiste musicien faire rigola. Akobanda, yemuta ko ça nini, akosa la ouverture ya loko wana. Avant boya ko annoncer, est-ce que bossi ça qui réunion na binote bossi ça qui ko solate. Batu bayate. Obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Katifo, la maman Popo, la maman de la nation, à côté bino de bino, à côté bino la machine portable la bino. Pourquoi pas? Na ba ordinateur na bino la poto meka vraiment solo la babi TV moko ba te belé tande bo sangani a voisin benga voisin voisine benga voisine. Elle kamba mutualité. Elle kamba bolingo approcher bo sangana. Kana TV moko. Merci, nous sommes sur Congo et Sengo officiel télévision. Votre chaîne, notre chaîne Bisoto. Hein? Nous sommes là au four au moulin en train de mettre la main dans la pâte. Question, il y a qu'à s'organiser. Comment est-ce que tu as pour nous séparer ça, bah fans, bah mélomanes, les internautes de notre chaîne. Merci beaucoup à mon boss. Là, je vois Papa Clovis se filme pas. Mon thème, ma maman Doris se filme pas. Et merci à vous, l'âge du stade de martyr. Papa Guilet filme pas. Mes respects. Mon coordonnateur Clégis c'est mon comboso de la presse, merci à toi. Armel Homo de mon cœur derrière la caméra, merci à toi. Berli Vengame Tioul à la régie, merci beaucoup. Joyce Benzema de la presse, merci. Là c'est la famille Keo.
Congo S5 officiel télévision. Je suis pas seule de la plateau, je suis accompagnée de ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup. C'est alors l'appelle la fille à papa, Hervé Ferregola. Awachibasu. Boko tunaka pe mingi. Marambango zole kaboya wazolo banini. Yemtalobak. Je suis avec elle aujourd'hui na plateau nanga. Amène l'homme de mon cœur. Si tu es d'accord avec moi, kotisilanga awachibasu. Awachibasu. Katifo la maman Popo. Bonjour à toi, bonjour la bande de Cognos sur la Congo S5 officiel plus. Bonjour à tonton Clovis Fimpa, il y a maman Doris Fimpa. Et bonjour à tonton Gina, na musala osala. Et tu comprends bien. Mutamaye la kota ki nakatombo kawana na stade de Marty. Pe apesi maele nae tala musala salami elengi makamno c'est l'équipe pepele ki to konde nzambe pena alobaki et merci na yope l'invitation. Je te remercie. Voilà. Et puis, merci na Cordon, merci na Berlive, Joyce et tout. Et puis là, c'est la famille Tolingarato, Bandabon pour nous relaxer. Kebiso Tozaraini. La charité bien ordonnée. Commence par soi. Voilà, biso Bandarapena, Bolingo, la biso Tolingarato, la Kebiso Toza problème. Biso Bananda, vous toliaka, biso Nyoso, Tochema Boko. Omoni bato Baliaka Nsani Moko, Bachema Boko, là, aux autres soyez Kitibo, oh, allié soy, no, wana, Walande Bondeko. Donc pour nous, le babiso Tozara Bondeko. Ok. Voilà. C'est la gâteau les gars. Balobi lelo eza ya koyinda donc jour J. Moi marocain. C'est bon, tout est jour J. Moi l'autre. Parce qu'on est là 14h déjà. 14h12. Donc 14h12 dans peu de temps. Voilà. Donc déjà les après-midi que nous voilà. Donc balobi et bien le moi ça li trouble. Na moni ma image mon na TikTok. Bagolo ata umanosika que papa va au bêta. Colo stade a récupéré stade. Mais au bêta peine stade. Oh là là, mon papa chéri, non. T'as la ta stade Marty. Biso de 4 Omega. Oh. Mais voilà fin des choses que son commencement. Attends d'abord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Yokaki ezanani il n'a parlé du peuple. Non, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Tout ça à stade de Marty, n'est-ce pas? Puis aux autres catastrophes colossales. Il y a cérémonie, il y a clôture, il y a célébration, il y a clôture, il y a francophonie. Il y aura un mot du président Félix Antoine Tshilombo. Aloba. Elle est là, artiste préféré. Aïe aïe aïe. Elle est là, artiste, elle est nion so chibas. Mon a été fait bien bête tes papa zaki ma cassité. Tata jour ati bo ya ba pese mbote so ndeni papa vandika c'est affaire papa télé. Ah chibasu. Kati fa là le malo. Moi c'est ça à faire. Babi boleli mabe bokotisi bareku bosali système magique kizengi kote kuna boko lela ka kote kuna boko kotisa ka bareku kote kuna bosa lokwa neti boko vimba te biso doara na makila 12 biso lela te biso zongi sa pepa ya lo chanza maloba anga beta kosa momo eto te boke kuna bosa we golwa zi gladiateur to lela raté wana za cop na biso te monso kuti golwa jo lela tala bien ana détendre biso lela raté ya cop na biso te na nzele mena zala na ba problème yo omonenga na lela makamba ya ndeko ndoro omonanga na ga boso camera no lelo ndeni ya ai ya ratsebi pierre za et ya mtala le bozo maman la tricage oui mtala lembo mais omonanga pesa no lela mo boye ba ko lela te mais ya nini ka ko nyonga mo boye potala ga to sala boulot zo comprendre na ka ta pongi na nga na yo sa msala faki papa va raisonner nga. Ah, papa va salinga bondeni. A remercier les journalistes nyonso. Sa fille chérie va chibaso. Aza remerciement te rien. Ndoki akorda zaka. Aza na mbonga promotion. Ah, tika papa la vanda. Vraiment, comprenez que nous sommes à Wachibasu. La fille de papa Hervé Ferregola. Yeponaye, papa naye, les pépés de ses enfants. Aroboma mutu siko yebisa biso nanu ba internet na biso na longano atali net ngo to tia na mesa ba internet na biso ba fan ya Awachibasu bas attendre na nini par rapport au y a événement écolique lobby. Oh d'accord mais c'est là na récapituler na reformuler
question nanga. Événement que les Kalobi la clôture. Il y a francophonie, 9e édition de la francophonie. C'est demain, c'est déjà. Là, dans quelques heures. Ok. Il y aura Papa Hervé qui va prester. On a de Maître Gims également à Bandalelo pour clôturer demain. Qu'on s'attende à Nini. Attendez-vous déjà que de la bonne musique. Ok. Alors attendez-vous de la bonne musique parce que nous tous nous savions bien que Farego là quand il est là, quand il livre son concert en tout cas, tout le monde est satisfait. Puis ces arrêtés va Nini olé la mine. Mon mesdames et messieurs, veuillez me comprendre en tout cas parce que ma voix depuis le jour où il y a barbecue de Hélène, donc il est là voilà ngano ils ont été pour papa sala inga sengo. Papa zo continue toujours copier sa biso billet bien mon kolo na bokolo. Nazara prière moi na sala rapport na papa nanga wana. Sainte Marie Mère de Dieu, sa maman Marie. Voilà mémé na biso. Mokonda zali na Mokonda zali na ya benisi pe mo ya basi baso. Abenisi pe Yesu Jésus de Nias mwana mayo. Sainte Marie ya maman nzambe sambela pona biso bagola ba gladiateur. Mabe komela biso te sika po tango livala biso amen. Bagoloa bagladiateur bagoloazi tozakana topebi maman Maria zakaka makasi na chapelle te maman makala balinga chapelle mbuma wana saka ta oningisa ko deja boye ata boye bo mekabo tout amona na iwaya poto boye ngidi wo bokwe tana ebisho ya totonga omoni concert wana so faire egola ya kite président ngala la pungite mama kangaki makolo mama kangeli papa nazo yebisa yo mama kangeli papa makolo lobi ngasoki mwana wana fera petite okosima te papa talinga na simba te kasi ya wala la ko loba bokotisi recoute te na lobi boye mama Denise okande stade de télé mozala te mwana mama Denise motema ya siko ayo kango to yebi mama Denise na lela ba boka ibongo esala ke bi sika vanda ka yo saka la te tata mo sitangana alela magambali banga fa siko tanga yo ka faire télé mais ke faire bandela ngo 3 fois ko papa langa la chiffre 3 la résurrection très belle voilà papa langa la chiffre 3 wana faire on a la na pongi faire mamba sala nga siko nobi na tuna no ba tension na bino ndenge ezaki tangu bwako yo kake alpha pe omega na kati ya liste bozate bachi bino na kati mais botie kate wenge tolonga na biso mbotalika alpha po omega te kati so lobi na kati ya liste tozaki te là c'est fort te na lobi bozaki mais bachi bino na kati kati do si c'est question nga no to soit na kala plateau ba ko yo kabiso na bi ke bo message na biso nengo mais to yo kati yo kala yebiso basala programme na bango bien te banane na betaka c'était plus mais bon organisateur ya francophonie voilà tout le monde ba Zakari baba souhait tout le monde Patrick Mouyaya et tous donc enfin basala ki programme na bango na betaki c'était jour nga na salaka face aux caméras na lobaka na lobi omoni biso bagolwa to lingaka tango bozo ya kopesa programme pas artiste bo pesa est vrai bo pesa programme na avant pe boya pe panachaki pe même toujours wana la lobela même pas seulement faire rigoler j'avais parlé sur tous les artistes musiciens congolais c'est-à-dire les organisations oyo ezotala mboka les organisations moya munene je wane kozonga ka lelo lobité c'est une histoire au fait alors avec cette histoire bana oyo biso po biso notre botité c'est-à-dire bana na biso to bota to robetela ka bango ke histoire morele kaka na 2023 vous comprenez un peu ce que po bandimango il devrait voir les images en fait na image wana bozolo banangai lelo ndenge biso tokoli boya va tokola tokutaka ba Pepe Wera Pepe Jibem Piana Pepe Kofi Olomide ba Pepe Adolphe ce que lelo bosali organisation mo bochaki même pas kutu ba Pepe na kati to boité et à sous génération na bango te peut-être mais c'est là yo oui tout ça la analyse tout ça analyse
peut-être pour génération na bango te oui to boité botiki na bino ba pepe ba vanda kimiakasi parce que tant boye na génération oyo to yebi lelo la musique congolaise lelo toza na faire toza fali vous comprenez déjà tant toyo ça l'analyse moko boye que Weranson, na jibe mpia na baseri bakabonaka ezaka eya imame ezaka koto oka penake weraso abeti koso boy ba musicien so babimi boy jiba sala bazongi saka boy ndenge moko lelo to wana bitumba wana on a fait rigoler on a fallu poupa du coup quand vous allez programmer les deux artistes musiciens là vous pouvez pas mettre l'autre devant et l'autre au milieu voilà non là c'est pratiquement impossible parce que les appels musique ya kalaté kala babanda ko bundate kala moi bien zalaki mais aujourd'hui aux hommes que moi ma bé koti to comme ça na ma bé donc les lopene comme pena que vendre sika mobe et batalotre là boye ça pena batalotre là na pena alungba awayo comme faux petite beaucoup même police na bala pe kufa aux hommes ce que yebisanga ce qui bongo il fallait tout ça la nini bo solo là pour yebisa qui déjà artiste musicien Ferregola akobanda ye mutako ça nini akosa la ouverture ya eloko wana avant boya ko annoncer est-ce que bossi ça qui réunion na binote bossi ça qui ko sola te voilà allez boye lié programme ye asali nini annoncer na kamera na bato bayaka ko bimisaka papa na nga na zoba bolimbisanga ba congolais nyos c'est que bino monde bosaka bazoba OK oui parce que explique un peu là où tout mon a message mo yende ko gel na bien awa bozana tana mukanda moko boetenga na tanga atala pena ke mwana Ferregola atanga français kitoko bimisela nga na tanga français kitoko gel ngala egola ki sonde batanga ka bozo yaka kaka liboso caméra mais likambo na bino eza nini ba yayo ya mikolo je iza nini kotanga oyebite choko likolo nango makasi ezaka posa succès to vanda na bisoko na biso ozobeta munoko na niveau nyoso moza mutaliboza bataliboso ya koyaka kobimisaka ke Ferregola za soba Ferregola ebotanga tenga sekara bino na sekara bino makasi mais non ozo pena temps yo Jaël ozo pena temps ya ko finga faire na vie na yo mais tu l'as ta bible na ebisio tanga ta bible wana psaume 91 betanga ta lomo boé comme ça Jaël chaud Jaël, viens, je vais lire. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Je dis à l'Éternel, refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'océan, de la peste et de ses rages. Jaël. N'habite sona continuer kotanga ne fofona bengo ya yoza mukolo makasi obotanga makasi wampe na mukolo voilà Jaël omoni lelo ngana sepela nelo ko mo artiste monsieur Ritier wa tasala atala ne likolo tatala sita yo kasoni te atanga pena na col na tisteleya leya school shadow leya na pese mbote promo te na nini na c'est pas la frère na biso héritier wata ayoka na isonité maman vous comprendre azongi litique mais il est Jaël très intelligent ce monsieur là je lui ai déjà vu là où il converse avec quelqu'un c'est un avocat aussi le monsieur m'a montré comment est-ce que enfin héritier wata converser na ye tu te dis pena que non c'est un monsieur à respecter en tout cas il est très intelligent là je te jure wana ndenge na biso bala baluba to ramo maele bino zela bino bozaka bakwa kalonji kabya kamwanga biso bakwa kalonji babena pour ka territoire Chilengi bongo kabya babe kamwanga baza plus on dirait na Kasai non na lobi ba kabya héritier héritier pondra koza na pika ba kabya kamwanga héritier pe kabya kamwanga OK babena mpuka babilo mwa bongo ozomona na sepela na ya na ngawana zeli sikolo ko za zobo za kizengi ozwi no tata ya kotanga te ozoyeba no pe makambo zotala te mingi na ba clash na choko lo bakaka po omoni zele
problème nanga nayokaki pasi jour wana la namoni peda atie caméra ngaso ye na kokata na caméra na bandeli su kotanga na kati na bandeli tango na kangi na mutu voile bon oza choite loko za zobo za kizengo za maelite osala ni avant na ya bongo fona tanga mais tanga otanga pas déclarer le but que il fallait a commis François Makasi et là à niveau na été alobe bongo oh ben na yokite oh tanga zo tanga lecture abi artiste au commis fallait au commis François Makasi bo eza na niveau na ngai te voilà a réclamer un peu déjà le quoi ka réclamer na tik na Makasi mais atanga quand même atanga quand même yo comprendre que loko kuna te a réclamer qui m'atanga quand même yo zo le balika ma lecture te atanga kasi tamu na sali lecture pour mokile comprendre nini na rolobela te sikoyo ngai ya natangi yo comprendre te kando tangi kitoko bo ngai Jaël bagula bakomeli nga la commentaire la fille chérie à papa répondre pe Jaël a ofinga faire nalingaka kokota na bamuyema ya bayayo te mpona obebisa enfin comment dirais-je kobemisa niveau intellectuel nanga parce que sona babi zoba na zoba basala bozoba moko mtamaile basala maile moko siko songa na bina banda okota ndeti bayaya lokwa bazeli zoba kizengi boy nga pesu leki o natangaki lokwa aka réseaux sociaux la ezana ngo ignorant tokomo sangala toyeba isute Quand la jeunesse, virgule, le sport et les arts se retrouvent sur une même scène et témoignent de la solidarité francophone. Cela donne le jeu de la francophonie. J'ai été particulièrement honorée de prendre part à la cérémonie d'ouverture de ce 9e édition organisée dans mon pays, le Grand Congo. Malheureusement, des changements de dernière minute dans l'organisation de l'événement rendent ma participation impossible. Ma vision musicale m'amène à décliner ma participation à la cérémonie de clôture de cet événement. Répondre Gel. Mais je devrais venir à la télé, la répondre poliment et sagement. Maintenant, on a ça, Marambo, et Michel Monautos, Namtoko Mono, Nana Venamso, à nos côtés, la vieille bien Kinton. Fondé le père. Ah, maman, tu sais le homme, bé. Ngalinga bon, tu es bi. Hein? Et puis, Ngalinga bon, tu as le alors, vérité. Vérité, ya lobito sur la on non, na bi yondo zano ebiteki na musique na biso ya Congo za baza ba malhonnête. Papa va yemba ngobobi misaka ba ma petite malhonnête. Veko. Na vona kama ba Congolais. Ma voisin balinga biso te ana. Okaka yango artiste mna yemi français nini. Veko ngavi ata na yoki video bobi français. Kozala na awachi basu esega to ou mela la plateau mais comprenez que la télé c'est le temps. Je suis déjà à la fin de mon émission. Un mot de la fin. Awachibasu et puis quelques dédicaces à tes amoureux. Ah non, moi je n'ai pas de dédicace. Hein. Moi de la fin, juste que tout s'est retrouvé Bissonnion demain 6 sur le stade de Martyr, aux clôtures de francophonie en tout cas. Venez nombreux, le Gaulois, le Gauloisie, les gladiateurs, mot d'ordre de GP, Samagi, Papa, Fungola, déjà Nzela, que tout le monde en a biso tout. Na air moi bien, wana po, tous on a peine na air bien, biso tous arabata tango yangonga, papa, matara stade à Betty, kaka, coup de chapeau, hein, fait rigoler. Ninge pe to kana ki pe na jardin d'Hélène, to yé air mora bien, to si to kabone pe air bien, donc to kuta na biso kuna to to pes na mso tenite, ce qu'on a seka na moni, bawayo, biso salai barbecue na mso dimanche to la te pe bawayo na mo pe pesi bo pe tenir pe. Pas perfection te. Yani mo pembe ngwa. Bati ko landa pe biso ba pesa pe couleur na baoti.
Mokomika soka biso sali kabe bolandi tozongi be bolandi pas malanda mbwa mais vaut la fin d'une chose que son commencement monita muto kangelo wana tala yango moni na sepelaka na papa na ngai fallait ay papa na ngai sikoyo ndenge bande ko msuba lobaka to ko balusa stade to ko sala soki nini papa na ngai zo lobate mais mo chaye zo chaye ma. Voilà, je suis à la fin de mon émission. Un grand merci à toi, Armel Womo de mon cœur, le caméraman intelligent. Armel Womo de mon cœur. Merci à la régie, je vois Berli Vengame Tengame Tioul. Oh, et bonga. C'est bonga. Pour moi, là, c'est ma baie. Eh, bonga, je te dis. Berli Vengame Tengame Tioul, c'est Kitoko. Ah, Joyce, Benzema de la presse, la coquette, la mignonne, ma petite soeur. Et oiseau, c'est la moula nous t'aimons énormément. Merci à toi, notre papa, le général Clovis Fimpa, Motema ya Mama Doris Fimpa, Mama ni Mama. Merci beaucoup. Merci à toi, mon pasteur, Papa Richard Silabo, mon père spirituel. Je suis déjà à la fin de mon émission. Challenge les amoko. Abonnez-vous massivement et partagez aussi nos vidéos. Vous ne serez jamais déçus. Merci de follow ma fille chérie. I love you so much. Julieta, you are my everything. Bye. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Bah, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!